nakanisi soki na komemba yo ne bandeli na mokili tango nzamba ekaki na kokela mokili okomona ete biso. Chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News avec Ekibumba, votre humble serviteur, toujours dans votre émission Shot News. Oyo et l'Axamara toujours awana ESP Media, tous allez accompagner na prophète Jonathan, Bouti Koyo Kaye, tous allez na révérend Rick Mans et tous allez na Maman Marie, Oyo Toye Kota la Katsina Oesika, kasi Maman Marie, Oyo Toye Kota la pour na raison. Oyo prophète Jonathan auti ko signifier awa ndenge apesaki lisolo ya mayenyo surtout mona ki na niveau ya este et sala ki était bande ko mususu bayoka pe mawa pona koluka kosunga bae oyo bazape na ba problème to na ba pasi kasi prophète Jonathan soki tozonga na pa na yo avant to kota pa ya Maman Marie wana sikoyo bande ko wana est-ce que bazalaki na intention et basale lango kaka na esiko bayoka ki lisolo to ata awa na Kinshasa. Papa, merci. Motu neza malamu nzambe apambola yo. Po oyebi soki tokei na makomi ndenge nalobaki na ebandeli, nkolo Yesu alobi ete bokende mokili mobimba. Pe bosala na bato nyonso bakoma bayekoli na ngai. Alors, na mwa liloba wana nini na ningi naloba? Ezali kaka te po nalobaka bandeko oyo bazonyokwama. Ezali kaka te bao baza na Kinshasa. Ezali kaka te bao baza na Kananga, bao baza na Bukavu, bao baza na Goma, mais ezali bazali bipai nyonso. Kasi tango bandeko pe bazali kotinda mwa lisungi pona kokanisela bandeko, nakanisi ete to se pencher kaka te na esika songolo to pakala, mais to komisa yango ndenge molimo na Nzambe eza kokamba biso. L'essentiel est que nkolo na lola moni ete geste wana ezalaki posé. Nakanisi nalobi na lolenge moko potoleka na ko sosola malam mama zali wana uti koloba zali moko na ba veuve molimo na Nzambe leki na orienté biso kino na esika oyo tozali potoleka na kokutana na mama kolo apambola. Merci beaucoup. Voilà toko tuna mama moke mama avandi awa mama tomoni biso toye awa kasi tomoni ndako ya liboso apenza batole ezate nini ekomelaki lisusu bino kambie même oza mama veuve mais nini lisusu ekomaki awa avant tokota na makambo mosusu oyo toyeli mpenza. Merci papa. Ezalaki mokola vendredi mopepe ya mbula eyaki epikolaki ndako ekendeki kokweyisa ndenga mama na bino nazolala libanda na minute oyo musungi penze lekwa misala eza te musunga azali te bana bajo sala te nga moko mpe mutu akusunga nga aza te ndenge nazolala libanda bo. Donc ndenge batole longwe wana ozolala mikolo oyo na batole te nazolala libanda tanda ndenge eza yo tintinika nazolala libanda kaka wana nazolala kaka libanda so na moni mbula yena lukusia si moko na tie na mutu ti ntongo ekena kotandela ngai. Voilà, tokozongisa maloba epa ya bino moko bolandi donc maman na biso azali vraiment na difficulté makasi ndako esika azali kovanda mbula pe eyaka ndenge bamindele to bato ya français balobaka le malheur ne vient jamais seul mbula lisusu eye koya ememi batole donc bomoni bino moko tokozwa pe baimage d'ailleurs batole yango mwa ndambu oyo barécupéré yango wana na fenêtre mais vraiment eza pasi. Prophète Jonathan a habité ce togo procédé na oyo to komeli vraiment kati na oyo esika déjà soki lokumu nyonso nkembo pe masanjoli ezonga epai na Nzambe na ndenge oti koloba kasi nalingi na souleve nanu point moko ya moke oyebi nalobaki na ebandeli awa ete bipai nyonso tokoki kozwama toyeba ete ezali mpe na bandeko mosusu oyo baza kolela butu mpe moi peut-être ntango mosusu mwa lipa to kwanga oyo biso toza kozwa ngolu ya kotyana monoko eza na bamingi oyo baza kokufa mpo kaka na kozanga ya moke wana. Mais tala lelo na se na moi papa mama okomona bandeko mingi azali na makoki me azo préféré kokende kobebisa yango na baboîte de nuit azokende kobebisa yango na makaya na basi ya ndumba na masanga yango ebi papa nalobaka ete motelemeli ya congolais
ezali nano congolais ye moko mpo bandeko na yo bazonyokwama bandeko na yo bazolela tala mama papa nayebi te nani akosupporte kovanda boye ndako toiture ezali te na kati kuna kutu toloba te ça fait très mal mama azali veuve azali ye moko nani akosunga ye soki biso baoyo te tokoki kozala ata na mwa kwanga lipa moke mpe tokoki koloba ete tokabona na bayango en tout cas ça fait mal mais nzambe amona bandeko nyonso baza komitungisama mpona koapporte quand même une main de contribution mpona bamama na biso bana na biso bandeko na biso nzambe amona mpe apambola bango mpo bible elobi ete aussi longtemps que tu le peux faites toujours le bien sala toujours bolamu mpo bolamu toza kosala et ezokoma quelque part dans un livre de souvenirs papa toutes vérités ne sont pas bonnes à dire parce que même biso tozotambola makolo yo ozali témoin tozotambola badistance makolo mpo tokutana na bamama kosunga bango na moke oyo tozali na yango mais nzambe amona bandeko nyonso bazokanisela bamama bana na bango bandeko na bango nzambe apambola bango nakanisi naza lisusu na mingi ya koloba te nakopesa mama Marie mwa ya moke oyo bandeko mpe bana na ye bakanisi kotindela ye mpe nakanisi ete na mikolo eza koya soki ekomonana lisusu ya mingi koleka biso tokotambola tokoya kokomisa yango kino epai na mama vraiment ya moke oyo nazalaki nango yango wana na kutana na mama mama nanga voilà nayebi te oyo nayebi oyoki yango na sengi na yo vraiment na esengo oyo ezali ya moke bana na yo nde bakaniseli yo nayebi pasi oza nango na motema mama kasi tokofukamela kaka nzambe nasengi yo telema mama kosunga yo bino papa bokanisela nga ntina suka papa nazali na pasi na mama na bino nazolela makasi tokobosana yo te mama nalobaki ozali mama na biso nyonso vraiment nzambe apambola yo na kombo na nkolo yesu amen. Donc ezalaki wana raison ya visite na biso donc bino moko bomoni tozana révérend Rick Mas oyo azali na biso awa ye mpe moto azwaki contact na mama nayebi te révérend nini okoki kobakisa lokola liloba mpe na baye nyonso tu bazotala biso oyo ntango mosusu bazoluka kobebisa bambongo na makambo ezanga ntina ntango mosusu tol moko ekozala na valeur ya ba $5 oyo ekopermettre mpe mama ta msulubi azongisa pe tol tout donc net nini okoki koyebisa baye nyonso tu bazotala biso. Merci papa Eki na tondi d'abord nzambe po nzambe asalaka makambo nyonso na lolenge na ye vraiment nayebaki te to mpe prophète ayebaki te papa Eki même papa Ponce ayebaki te ke lelo tokoki kozala na esika oyo donc eloko moko tutasaki motema na ngai kotala mokolo moko nalekaki ntango naleki awa namoni ndenge mopepe esali mpo na ndako mama ayebisi ngai yabi papa obondela mpo na ngai nzambe asunga biso tala makambo esali mama merci tokozwa ntango na kobondela yango vraiment esimbaki motema na ngai e ntango mpe lisungi oyo ye komonana alors j'avais pensé directement n'habiter na ndambo na ba mama o to croyez ko assister to komisa likabo oyo nde yango tomona kete mama vraiment ndenge prophète alobaki na bandeko bazali ko bebisa mbongo na makaya masanga basi donc ce n'est pas intéressant voilà esika malamu oyo ya kolona to tango bazali kosala lisungi na motindo oyo ezali ndire obwaki milona na mabele oyo ezali na fertilité eza na mpolu donc acte oyo nde ezali malamu toyebi lisolo même ya papa Eki oyebi papa prophète mama Marie pa yebi lisolo ya Tabita na Dorcas donc bolamu oyo ya asalaki mpe yango ememaki ye na kosekwa vraiment bandeko nyonso baza kolanda biso
oyo azali na motema mawa kotala baimage kotala ndako esika mama azofanda soki quelque chose ezali mpona kosunga vraiment donc balemba te bazonga nsima te basala yango ezali mpona lipamboli na bomoi na bango mokolo moko na livre ya souvenir nkolo akoloba bi nazalaki libanda boyaki kotiela ngai tol na kati na ndako nazalaki bolumbu. C'est ça un peu na livre ya Matthieu ezolobela wana oyo nyonso bosalaki mpona bandeko na bino Maman Marie donc bosalaki yango mpona ngai vraiment nzambe azwa lokumu mpe apambola bandeko nyonso bakozala na likanisi malamu wana. Voilà, merci beaucoup. To komi vraiment na suka ya visite na biso epa ya Maman Marie. Na ebite Maman Marie lilobezali. Ezali te papa ka mikumba nga na pesi bino yango wana na lagisi bino lisusu lokwa boye ebele. Ezalaki na tata pasteur ye mo na bagisi lokwa bino misato boye bo komi lokwa bino tata en tout cas ko na nga Maman Marie bobo sanate yekela bolala bobo sananga mama na bino te biso na bondo nga tamnyos na zaka ya nzambe na yebisaka nzambe nga mikumba na nga nyoso na pesa epa na ye soko nzambe tembele na kutana na bino te po batondenge na mana kia wati na lipango kuna ekokeke bantu babika te me nzambe lekola azana nzambe mawa alungisinga na ituma monene. Maman Marie au tango prophète azoloba makambo ya Goma a olobi mwana za kuna mwana waza nga azali lipasa mbo azali kuna za soda kuna na Goma. Kombo na ye nani? Kombo na ye mobi Mbo Kindo mbo azali pasa aza na grade nini? en tout cas grade nasi yambo soko le pasa azala kambe le pasa na yako koloba. Voilà, donc toyebi ete nzambe akobatela ye place azali tokomi vraiment na suka ya visite na biso boyoki Maman Marie boyoki ndenge ye moko auti koloba awa kasi prophète bandeko na biso ebele batalaka biso mingi na mikili ya poto baza pe bato oyo batutisamaka na makambo ya boye kasi soki balobi bacontacte prophète Jonathan bamisusu mpe bazoluka kobenga yo bazoyeba te bazoleka boye bazonga boye basala ndenge nini mpena mpona kojoindre prophète Jonathan une fois pour tout. Ok, motuna malamu papa na mokuse penza nakoki koloba boye oyo bandeko nyonso bakomona ete molimo na nzambe eleki na kosimba bango mpo na koleka na kosungana na bandeko nyonso oyo baza na pasi nakanisi ndeko alingi kokutana na biso na ngai soki akozwa ngai moko directement te mpo ezali mwa pasi mpo nazali mingi moto na ngomba yango bomoremarkaka peut-être napesaka numero na ngai vraiment te mais na nzela na yo moko nakanisi ndeko wana akoki kocontacte yo mpo aleka na kojoindre ngai donc na mokuse soki azwi yo te akoki kojoindre révérend pasteur azali mpo aleka mpe na kokutana na biso na mokuse nkolo apambola. Révérend kasi wana yo mpo kopesa biso numero mpo ete bato mosusu bakoki mpe kobenga ngai ntango mosusu batelefone na bacourant na biso bakoki mpe kozwa na mopanzi na yo. Merci papa Eki. Numéro na biso ezali 082 20 39 246 na bandeli 082 20 39 246. C'est ça le numéro na biso yango wana. Voilà, merci. Toujours continuer toujours ici ko nzamba komema biso pona komona bandeko mosusu bongo tokutani toujours après. Merci Ponce Moko ko asimbaki caméra. Suivre. Tema na yo yebakite ke lisungi kouta na gauche na droite. Mais ye moko nzambe ayebi posa na mitema na biso. Yango pe na tango na ye abongisi mpe akoki kosala nyonso mpona lokumu na ye yango wana nde tolingi tozwa ntango tobondela mpo tose separe na bino. Merci beaucoup révérend mama tokobondela nzambe kasi ngai nakoyeba mwa moke mpe tobondela nzambe na belema na yo
Santo naba santo nzambe oyo avandi bisika bileki likolo yawe totondi yo mpe tokumisi yo tozongisi lokumu nkembo ozana epai na yo ya solo makomi ezali koloba na biso ete il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres yawe totamboli toye kokutana na mama oyo tozali kobianga mama mpo azali mama na biso banso tala mpasi ntango oyo mama azali kokatisa ezali kilo nkolo ezali pete te ya solo biso tozali na biso bato na mokili tokoki yesu koteya tokoki kopesa toli tokoki koloba kasi oyo akopesa kimia na motema nkolo ezali nde yo tozali kozongisa mama na maboko na yo zala mopesi na kimia zala oyo akokausa ye bampota nyonso na motema akopangusa ye mpisoli nyonso na miso mpe akopesa ye esengo po azali moko na bana na yo et elle a droit d'être dans la joie comme tout être humain mpe yesu tosengi tofongola lisusu malisi na lola mpo pambola lisusu ya koleka po ete nkolo ntango ye aza komona yo kosala esengo ekozonga na elongi na ye mpe akosanjola kombo na yo tika ete obundela ye ntumba nyonso butu mpe moi na nzoto mpe na molimo banja na yo butu mpe moi banjinga epai wapi ya zwani nyonso ezala mpo na lokumu na yo tondimi liloba oyo na kombo na nkolo yesu mpe tobondeli amen mama nzambe pambola yo eza esengo mingi ndenge tokopema yo nayebi ete tokokutana lisusu na mikolo ezali mama Christine nakanisi ndenge tomekaki kosolola na yo na ebandeli ete omoi na se na moi mama ndenge tolobaka na lopoto vanité de vanité tout est vanité soki biso nyonso na mokili tososolaka ete oyo nyonso toza komona tokutaki yango mpe tokotika yango mama nakanisi ete motema mabe elinga te ezala kati na biso te po tala lelo na mokili oyo mama boni baza kokufa likolo ya kozanga ata aspirine ya pamba ya kotya na monoko boni lelo baza kokufa likolo ya kozanga ata lipa ya pamba ya kotya na monoko me tambola na butu na bakomini kaka oyo biso toyebi na mboka oyo na babare etondi baboite bahotel etondi libanda bato kolia komela kobina miziki ya mpamba oyo eza kopesa nzambe lokumu te okomona moto mosusu azobebisa bisolo ebele me pendant ke bandeko na ye bazokufa bazonyokoma mpe bazolela totamboli esika mosusu tokute na ndeko na yo mama mobange esika avandi mama batole kutu ya likolo ezalaka te me tala bandeko mosusu nde baza kobebisa misolo ngai naza na mingi ya koloba te mama motema ya moto nzambe nde ayebi yango kasi na mwa ya moke oyo bana na yo bakanisi balobi papa zwa kende kosunga mama esunga ye ata na mwa miliki ata na mwa sukali soki nzambe akopambola lisusu ya mingi na mikolo ezali koya tokotindaka toujours en tout cas mama biso tokomisi yango ndenge bana na yo oyo oyebi te me bango balandaki kaka mateya molimo na nzambe simbi bango biso tokomisi vraimen mama zwa yango na esengo nakanisi eleka na kosunga ata na moke nzambe akotika yo te nzambe apambola yo mama nzambe apambola oyo akanisi biso na mokolo ya lelo apakisela ebele apambola mpe bino na oyo nyonso ya pasi tozomona akanisi biso atindeli bino mpo boya kopesa biso merci nzambe abakisela bino lisusu ebele koleka merci
Mama, mopembo na biso eza molai na sepeli tobondela Nzambe po Nzambe azali malamu. Ye nde aza kopesa biso mpema na bomoi, akoba na kobundela biso bitumba nyonso na molili mpe na bomoto mpe alongisa biso tokangi biso tozongisa lokolo epai na Nzambe. Nzambe batela kanga kolo yo bongi na lokumu, obongi na masanjoli, obongi na konetelama ya solo yo oyebaki mobembo oyo esengeli esalema na lolenge oyo esengeli biso toyingira na kati na ndako na mama Christine nkolo mpona kokomisa likabo oyo bana na yo batindi mpona mama Christine ya solo Seigneur wana bango bayokaki mbela na yo Seigneur bango bazongi na kati ya makomi basosoli ete esengeli na bango kosalaka malamu kokanisaka baveuve kokanisaka babola kokanisaka baorphelin orpheline bongo bakokisi makomi na yo Nzambe na bomoi yango na Seigneur biso toli kobondela epai na yo ete yo nde opambola bandeko oyo nyonso bilaka na yo nyonso na baoyo basalelaka maloba na yo ekokiselamela bango uta na kombo na Yesu Masiya. Mona misala na bango, pambola bango, batela bango, kono na yebet na kati ya livre ya souvenir kombo na bango ezangite ekomama uta na kombo na yo Yesu. Bongo Seigneur, wana tokomi na suka na mobembo na biso na kati na ndako oyo Seigneur, tozotika ndako oyo eyambaki biso na esengo nyonso. Bongo nkolo yo lekana komona mpe lisusu ba problème nyonso baza na yango yo nde ozali solution, yo nde ozali réponse nde olekana kopesa réponse na kati na ba problème na bango. Bongo bitumba na bango yo nde obunda parce que bitumba ezali ya yo elonga nde ezali ya mama Christine na libota mobimba. Bongo Seigneur de Seigneur, nasengi ete ngolu na yo mosantu ezala na libota oyo, ezala na ba oyo batindaki likabo oyo, mpe bolingo na yo Nzambe tata mpe kosunga na molimo santu ewumela na moko na libota moko na moko oyo akontribuaki mpona geste oyo na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Mama, Nzambe apambola wa yawe. Merci. Nzambe apambola wa yawe.